parlons maintenant du spectacle du 23 mai 2020. Ah, papa. Voilà, on a toujours la Mougana Yango. Voilà, on a toujours la Mougana Yango. Et nous disons merci beaucoup à celle que nous appelons la Mams des Abakou. C'est la Bissau. Awe kominde okonde la raponde la matangomba kila bile awe kominde kila bile matangomba nzambo ya simba mitema simba mitema tozo mituna bébé Yann Vincent Chiluizi Mam Sisila bobo mini nyonso wa kufinganga wakuluba mabena nga ya bana nanga na ba bombo nanga na ba noko nanga na ba manager nanga na ba producteur to pesi bino shalom bien sûr pour ce commis que le 23 ngo nazaka libre na ba opinion nanga pour ce commis que le 23 mai ngo et comme ata dans 2 semaines parce que vous mo bimondike za dans mousse pour dire ngai na sala pas vers bango na même na monde amateur papa nanga molimo révérend mo simayo aloba na biso basenga amateur mais ce qui nous a permis de faire, je dis gloire à Dieu. Mais ce qui nous a permis de faire, un jour je serai là-bas. Donc, je vais répéter sa polémique. Polémique, ils appellent mon style de journalisme. Et ça, je suis une question, polémique. Je suis un artiste. Est-ce que c'est ça? nazoboya biloko wana ezala vrende ni na oboya ngo nalobi bien celui qui n'est pas contre nous est pour nous c'est-à-dire pendant que bino bomonaka pasteur dosi misusu bazali Elias olela panza babi nkolo natikali ngai moka le seul prophète na Israël tababi ekema na bomba 7000 nomba fukamela balte bokomisanga lolendo te laba nakozala wana donc yomi ya déjà omona nini na osala parce que ndeko nanga mwasi a osé bande obokata botindela olava leader nayebi yo oyebi ti abose tebia leader accompagner ngai donc osala wana nyonso wa kufinganga wakuluba mabena nga ya bana nanga na ba bombo nanga na ba noko nanga na ba manager nanga na ba producteur to pesi bino shalom donc oyebi no la valider pona ko lakisa pena que soki lelo mamsa poni yo soki bato bakobo ya ngai na koloba ke oui mamsa raison po bouti na epé musika tout le monde bino bolingaka sila bolingaka bakuta biso banoko na banoko Abakouk là eza chaîne pour tout le monde. Très bien. Il n'y a pas de chaîne de polémique, il n'y a pas de chaîne de distinction, il n'y a pas de chaîne de Koponabato. Abakouk, c'est pour tout le monde, à moins que la personne yo oboyabiso. Et sinon, c'est ma beauté, tout le monde d'être gymnaste, tout le monde bien mais même sur la salle, à qui? Donc, venez nombreux, attention, il y a tonton O, où il y a vraiment un bébé. Ezala banani, ezala bakingandi, ezala banani, na lingi bo s'aimer amour. Blomo ibeta madada pour mon avis de moi on a fondé que pas facile kasi basa pelo wande ko moi sana moi si pelo la yeye Qui veut la télévision, mais titre va fanatique na bayi nous va surtout bango ça va ça bien au fin va battre ça va penser communication en ligne c'est une titre na nyonso ndenge boza ko s'appliquer na ba émission pour contribuer à un message pour qu'on et surtout aujourd'hui événement zamoko le 23 mai 2026. En tout cas, tout le monde est là au rendez-vous pour vous avoir un message de gymnase. Mon frère arrive, tout va me dire, malgré le repos, en tout cas, je crois, et vous allez voir, parce que si la licence, c'est un moment où on va au capier cinéma pour vous, parce que, à tout ça, il faut nous support, c'est chaud, m'inquiéto, il faut le dire. À toi, nous, tout ça, parce que vous avez un gamin, pour qu'on ait une gagne, vous le dites, pourquoi on a ça dans sa tête, parce que acha isusu loboko na makambo moi il a commencé à demander ça va bien tant que déjà ma bezali pour vous ça dans match moi le c'est que makambo ya bien dès aux années mon le passer donc bonjour bonjour dès aux années mon le passer donc bonjour Irano qui a la bonjour na ba abonné nyonso ya Clé Média ngai te Irano ngai te Irano na ya na caméra te poto solo na kamwe depuis vendredi bandi otanga pression lundi musale le kakebele na yaka quand même parce que eza Irano naza na choix. Merci beaucoup Pasteur Dose.
Et tu retournes en santé parce que tout le monde est déjà avant tout les autres qui deviennent. Oui, ça va, Moulouna Nzambe. Bon, pas si Yambis n'a pas maille, il m'a répété. Ça va pas te dire, pas te sauter, on a qui ça va pas te dire, que tu sois capable. Et aux amants, c'est compliqué. Oh, c'est important qu'il le long de ma bataille, il faut continuer au salaire. Vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Tu vas nous dire, tout le monde, maman est nationale. Ah, maman est limbisi. Maman Zozona N. Zamba Pambola Dino, maman Chouchou na Nyota. Zamba Pambola Dino. Vous avez vraiment aidé les gens à Bisso, la clé média télévision, maman Pauline Ignace, les États-Unis, dans vos sanités, et le monde maman Justine. Kitoko, vous en avez vraiment aidé à votre émission. Ah, maman Mirose, hein? Maman Mirose aussi. Maman Rose. Maman Mirose, Nalman. Maman Rose, parce que en tout cas, maman Mani, à ces moments cachés. Maman Gisèle, maman Gisèle, et l'homme, ah, on est bon, ça y est, par la émission, et pour évaluer les nations à parole, ok. Maman Gisèle, Bambo te mieux commis. Nazong c'est lui à moi, mais les papa, Bodisa, papa, mon ami. En tout cas, parce que le sur là, le ma soeur est suivi le sens du spectacle où ils ont annoncé, le sur le dit, le 4 minutes. Bah, PC l'énergie, on le dit vraiment, c'est comme si le bon signal sera la face et moi, tandis que ma soeur est révélée, ou bien sûr, on est en profondeur, on le dit avec ma possibilité. Est-ce que c'est vrai que aussi considération ma classe dans le spectacle pour les carabines? Bon, on est en train de constater, on a constaté qu'il y a un thème qu'on a, nazalaika ko bimisa et c'est moi ezali na motema et c'est mon anga ezalaki na deux volets. Volet à liboso eza que esanisi biso nyonso bato ya cinéma populaire. On dirait ezako bimaka ke musana biso ezali biso to liboso ya caméra ba irano ba monter ba chaîne internet bandeko na biso batali. Mais aucune dimension il y a production boyi. Et puis esalema libanda ya mboka ndeko na ibité ba risque nini bazui hein ba risque nini mams na équipe na bazui ya ko ndima ko miser parce que soit nombre ba okana bazwa ba mema wana ko bazongisa bango autour de ça. Je suis aussi un organisateur de spectacles dans la cour atali Valère nango nokati esengo moko lokwa non na yokati pour le cinéma na biso ya Congo. Est-ce qu'il y a pas de volet à mi balé? Il n'y a pas de risque dans le yango na lobi bon je crois que na niveau ma komeli na yebi ke ba zo ba précaution nyos. Voilà. Ba zo ba précaution nyos. Et puis ba ndeko oyo ba aux analystes pour ba kende. Ba la prise en charge par SB na limité ba ko décevoir Mams Tibati no sala et le moi bon. Voilà. Voilà mi balé c'est mon langage que ezalaki parce que mutazo salango et ya mama Chila. C'est-à-dire pour nga batunya so bika na lobaka Chila Bisalu c'est une sœur pour moi. OK. Kokala que maintenant c'est SB ndazo salelo kwa boyi. Ah elekela kinga. Je crois que na émission na quelque part on a lobaki et loko est comme si na biloba loba. C'est ça. Bande ko peut-être bazana raison ko lobake. Na lobiango ezo tapia na motema c'est normal. Et surtout ils allaient comme ça m'a pas de on a voici. Ce qui peut-être ko permettre dans le vélo koyo eza mais to lobaki déjà le mais to bien on a l'histoire parce que dose a beaucoup contribué dans l'SB depuis le commencement. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont fierté par Inayo. Exactement. En fait, Nadingaka, bateau bapé ça ma confiance va évoluer. Hein, Irano. Même yo, je crois, na libanda caméra au yebi. Même quand tu es malade au yebi, na oka pasi. Au benga yo, au sambela pona yo. Ça dépend de l'angéza laka, bateau bapé ça ma confiance va évoluer. Comme ça, bisogna se comment Rebecca tout le tolobi ah nakati a réussite wana tu as eu chapé moi libanga. Vous comprenez? Ça dit SB début nango si le long n'engé poti les abakou de SB et autres ne kobo tali sous SB cinéma voilà. Tant la yo karabilo ko nanga no ka kesengo. Dès na lobaki une émission on a que je suis la personne la plus heureuse. C'est ça. Parce que bandeko ba pesa na confiance to yaka to travaillaka. Ce que musalo yo to biso pete ko apporter
et botambouma ya modèle oyo, c'est tout à fait normal, papa. C'est tout à fait normal. Vraiment, c'est tout à fait normal, même si ça dérange, hein, parce que pendant comment bon, il est la personne la plus sérieuse, hein. Merci. Et la loi qui m'a dit. Comment bon, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais exactement. Non, mais je suis la personne la plus heureuse dans le moment où. Ce qui est dans le moment où il y a un zamba bon ici, ça va venir un problème, mais pour le moment, tu vas la personne la plus heureuse. Il faut le dire que vous avez 7 pasteurs ou à Pignan, si je peux le dire. Ouais, dans mon nez. Mais belle église, ça na cinéma. Et on a peut-être pas na bino. De bozomon na zanga moko. Pas polémique, non na kota la moté. Ah, par rapport à la façon dont on peut ça, ceux qui m'appellent n'importe quel rôle. Bon, on a peut-être talent, on a extérioriser talent, et le colon en haut, il faut pas bosser na teke, parce que deux ans après président du groupe naï. Ça dit na comment filmer, na dit méandre monde on a des amis, na jouer mingi. Hein? On va peut-être découvrir na kalaté mais na coulisse na umela ki mwa mingi. Na jouer mingi, na komi mingi. Hein? Tant la na période il y a CD na sina comment filmer et jouer même en zone. Donc ça veut dire que on comprend irano. Ça veut dire que les amusala oyo to sali yango mingi to tangeli yango pe lisusu. To ke na ba télé de renforcement des capacités et belé. Hein? Et belé. Alors c'est tout à fait normal. Celui qui sur scène, to pesa ou toujours pesa. Mais dire que au tikali yomoko na olingato ko tsanga na terrain wana. Ozolo bango sur base ali. Si vous pensez par exemple les qui dans l'équipe moi na yo pe ngona yo parce que les autres que je salue, on a dit pas de o comme si so passer nzo mwana nanga. Muninga na ngai mwana ko. Moi, dans le sens, c'est peut-être le ministère. On va aller au Soto si ma doyenne par rapport au. Non. Ok, non, bon, pasteur, J'irai Sinzaou, c'est un ami et un frère. Ok. Ngai écoute, non, on a bien un film, on a été meilleur, c'est un film. Donc, c'est vraiment un ami et un frère. Et là, on a tout ça, je crois que Makalami n'était pas Jérémie. Film auto-joué, Jérémie, toi, pas pasteur. Alors, à ce point-là, ce tournage, je crois, mercredi. Samedi, on a les réseaux sociaux passés dans l'aéroport. En Australie, pour rejoindre une famille. Mais en Australie, on a tout solo là. Pour nous relaxer, c'est vraiment, on a des bonhommes. Tout solo là qui n'écoute pas comme Mogo. Au lieu de ça, on a un centre de Ramosolo, on a aucun. Ezaki peut-être parce que tout le temps là on va bikila na biso peut-être que nzamba tchaki akera do banana tetia okende nous na situka kinga tipo yo school baka mususu yende to kana ki yende ko sala boye to de vola mon anoté biko lezo ya donc yango na boyi ira no ko tanga na terre wana te wana ndeko c'est un frère il m'aime beaucoup je l'aime beaucoup mais à chaque moment dans l'émission il y a pasteur Yosa que nous, je suis neutre, je suis pour tout le monde, tout comme ça. Par exemple, pour jouer dans belle production, ça montre quoi? Ils ont dit peut-être que je l'avais appelé dans Bamou, soit peut-être que vous l'avez appelé dans Bamou. Il y a passé un temps où ça va aussi créer des trous et vous manquez. Non, maman Belleville, Aza grand dans le monde. Il y a cinéma, il y a ma film, même la formation. Je crois que elle saura toujours boucher ces trous-là. Parce que même que Zolo Babouye, peut-être passer à dos, passer à passer de l'enfant, passer à Herbie, passer à Onésime. Mais tant que je zappé dans ma salle, je suis monté sur scène. À peu près ma camou pour les capacités à 12. Donc, n'allons pas dire comme ça. Mais pour dire, ngai na sala pas vers bango, na même na monde amateur. Papa nanga molimo révérend moi simayo. Aloba na biso, ba senga amateur. On musala ngana ko sana cinéma na yaka ndeko teya. Ça dit pour nanga tika na logique wana na tika la ko senga mateur. De deux, na sala mission mona na loba na yo na vie.
kokanisa te biloko nyonso ozala nango mposo kozwa ngo mposa ya kokende kojue na bela so na bie ezalaka te na kosi parce que eza maison de production ya monene mais moto akreaka vouloir na mitema bato ezalaka nzambe lokola nzambe na nasimba motema ya mama Bellevie te mpo abenga nga je suis là soki mpe akotikala kobenga nga te je dis gloire à Dieu oyo eza important nayebi ke kuna mpe sango malamu ete ya maka parce que nakokosakapare te kaka nga nde fona te ya sango malamu na te ya oyo eza important j'apprécie à sa juste valeur bafilme oyo bazosala na ndenge basala nzambe bazokotya sango malamu ezoteyama mpo principe moko oyo tozalaka nango biso basala nzambe ezali que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà. La Bible irano bayekoli ya Yesu bazakokanisa bazaka bango monde badisciple ya Yesu. Mais bazakoyeba te que Jésus azalaki na badisciple na ye en secret. Lokola ba Nicodème, lokola ba Joseph d'Arimathée, bazalaki badisciple ya Jésus. Mais bango bayaka pa Jésus tango lycée kosanganya eza te bapierre baza te so Yesu atindi bapierre bakende koteya bakoma kuna bakuti jo moko bazoteya komwa Yesu babandi opekisa ye oyo oteya komwa Yesu kwa nini tala batoteya komwa Yesu beza biso ntango bazongi bayepa Yesu abi nkolo tokuti mutu moko na azoteya na komono topekisi ye Yesu abi mpona nini bopekisi ye mutu aza contre biso te aza pour biso donc biso je suis très fier de ce qui se passe na Bella. Naza peut-être moi bara muto naza na bomba maloba na ngati. Na kumisa ce qui se passe là-bas. Beaucoup tout na même titre ba film le wana otanga ngo na landaka. J'aime ce qui se passe, j'apprécie, je dis bravo. Mais ce qui nous a permettre que na kende kuna je dis gloire à Dieu. Mais ce qui nous a permettre na kende un jour je serai là-bas pour apporter Pierre. Merci beaucoup. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour parler de la production. Nous sommes là beaucoup plus. Parce que on est motuni ba question ba niso malheureusement. Okata ngo pete na montage. Pour bino ba jeune na. Ça nous sommes cette mission pas na boutique mission que nenengezo que ne peut-être ko édifier ba. Voilà. Mais nous souffrons tous les amis. On va fiable par rapport à Nini, je ne comprends pas. Par rapport à rôle, façon d'être. Na jouera rôle, nous na jouera pas faux pasteur. La capacité de jouer. Non, par rapport à jeu d'acteur, je suis un artiste. Est-ce que c'est ça? Nazoboya biloko wana, ezala vrende ni na oboyango. Nalobi bien celui qui n'est pas contre nous, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça dit pendant que bino bomo na kapasser dos misusu bazali. Elias on la panza babi kolo na tika bingai moka le seul prophète na Israël na chekema na bomba 7000 nomba fuka mela balte. Boko misanga lolendo te. Parce que na yebite 7000 nzamba bomba baza wapi. Tant na kokoma lolendo nzamba ko bimisa bango. Ndepa inga carrière nyonso esani et aussi là. Amen. Na liyango te. Otika ngai nasalaka na mesure ya grâce nzamba pesi. Bande ko musune ba osana mesure ya grâce nzamba pesi. Merci beaucoup pasteur Dos Unique. En tout cas vous êtes très secret de télévision. Quand on est sous na Dos Unique télévision pour la nationale du Togo. Dos Unique télévision pour la nationale pour en tout cas bato ba ko bekisa ba ba ko ba ete toto yo tika pasteur la polémique ko finissez le na nous sommes pas là pour créer des polémiques. S'il vous plaît, parce que polémique, attends que, parce que peut-être que tu as un journaliste. Et puis, on exerce un mot, pendant la télévision locale en Kinshasa, où je suis coordonnateur à chaîne à télévision. Voilà. Exactement. Donc, on a répété sa polémique. Polémique, ils appellent mon style de journalisme. Et ça, c'est quoi? Il y a une question, boya kokota na nzela ya polémique. Voilà, c'est important. En tout cas, vous avez éclaircissement. Le pasteur est là, le polémique est important, mais il faut savoir comment il y a encadrer polémique. Voilà. Et puis, dans le bon sens. Parce que nous parlons maintenant du spectacle du 23 mai 2020. Ah, papa. Voilà, on a toujours la mougana. Bien sûr, pour ces comiques le 23 mots,
nazaka libre na bango opinion na nga pose ekomi ke le 23 mai ekoma ta dans 2 semaines parce que komo bimondike eza dans mosika et nous disons merci beaucoup à celle que nous appelons la Mams des Abakou. C'est la puissance. Donc, déjà, mais il y a un continuer pour le bas. Il y a un passé de signer TV qu'on a expliqué que nous avons dévoilé et aux années. Ah ouais, comme il est au pont de la rapon de la Matangomba, qui l'a bilé. Ah ouais, comme il est, qui l'a bilé, Matangomba, Nzambo ya Simba Mitema, Simba Mitema, Tozo Mituna, Bébé Yann, Vincent Chiluizi, Mam Sicila, Bobo Mini. Photo Monica affiche, Baché, Mams des photos. Si ma routière Mams des photos, tout le monde a fait commis. SB. Le temps où on a SB, on a tout le monde a déjà structure. Banaël, chef ou Michou, tout le monde a trésorière Naomi, tout le monde a Best, tout le monde a Tonton Fly, Flavien Mwaba, tout le monde a Awa, tout le monde a Molière, voilà, tout le monde a Molière, tout le monde a Léance, tout le monde a Bambino, tout le monde a Chikol. C'est-à-dire côté là, on va mon pio. Pour ça, ma tout biso ma collaborateur extérieur. Oyo, ma ben la biso toye, tout ça nous ça to vu caché to kei. Soki coup chapeau à la valideur, abi no muyi pour gagner une qui ça mo basuka. Balobi là va déjà être confirmé. Ah on a pareil. La valideur, mais l'idée, on va chancer. L'idée bande robo kata botini na ola. L'idée na yebio. Oyebit. L'idée oyebi non, makambo na utse ça irano ke na série CD. Tout un film on a comment oyebi. Parce que na kati ya film wana Yozala, Mamsa Zala, Manaja Zala, Sundiata Zala, Moulopo Zala, Papa Alain Zala, Batwa Zale Belé. Oyebi non la validé. On a l'accepté que soyi le Mamsa Ponio, soyi Batwa Robo ya ngai. Na rolbaki oui Mamsa raison. Pour bouti na épée musika. Parce que yope fo yana en route vers le gymnase. Concept que manaki déjà na passé de Zini TV. Moutounion oza na posa o sensibiliser pour na le 23. Quitte ces os à la wana. Irano o sensibiliser. Quitte ces os et aux à la wana. 15-20 minutes kaka. Loba par rapport à gymnase parce que c'est un événement na biso to s'approprier ngo. Ça que même ça qui na biso. To s'approprier ngo biso pe to moni bon pour to soutenir de na biso moi si. Tout ça là, qu'est-ce que Dose peut faire? Dose a une chaîne YouTube. Dose a un matériel à terre au Kuta. Tout le monde à disposition. C'est ça. Tout le monde pour moi, il y a et aussi là, le 23. Voilà. Sur le 23 spectacle de l'équipe, nous avons fait ça pour donc leader, Dose là. Ok. Dose on est en route vers le gymnase. S'il faut profiter d'un message, mon pasteur Dosini. Na ba collègue nous sur artiste comédien parce que ba lobeza li comme mboka moi lu jadi tunga na ko benga mboka to lo ba direction so to lo mona nyonso voilà to pesa na lo kumu na mboka drapeau ya Congo nde ko mata na théâtre du gymnase drapeau ya Congo na expliquer yango na jour wana na lobby sénégalais azana besoin ye bateke o Abakouk voilà oyo famille bota tout va changer et bien les changer mais on découvrir on a kana olo ba mabe ba komi république familioise donc c'est important donc les colonies vous azana besoin kayeba oyo république familioise oyo Abakouk oyo Péchalofté et ça likamuke ma colonie Moussoussou le 23 il faut sentir que les Congolais ont un spectacle, les Congolais ont un spectacle où c'est au théâtre du gymnase de Paris. Ce qui est un message la plateforme mais moi je pense que à mon avis national sala analyse on a tribune de réflexion na loba que kokabwana oyo loko les ont profité pour na ba industrie na biso eza malam du point de vue commercial eza malam parce que bande oiseaux maximiser ba recette na loba yango
ngai natikalaka cohérent na makambo na loba et soki nabeti libako na banga te naka nanga osenga bolimi sinon parce que démontrer bino yango je suis pasteur tango république familioise basalaki chaubeuse nazongela yango ntango basalaki chaubeuse est-ce que c'est mama belvin tatinda nga na ya kokomanta ezali état d'esprit na nga nazala bongo bandeko bolibisa ngai eza ndenge na nga papa tika makambo kosilika wana omoni irano bolamu eza bolamu mabe eza mabe faudra pas à cause ya mama sila bandeko bazwa mabe bakomisa ngo malamu faudra pas à cause ya mama belvi bandeko ya république familioise bazwa bolamu bakomisa ngo mabe le problème ezalaka soki moto azoloba aza na baantécédent moi je suis pasteur irano na baémission naokomefana wana irano komemanga wana te nazali wana mpo na bato nyonso c'est bon donc ici moi je parle parce que yo lobi na nga balobi ekomi affaire ya bato nyonso yango nazokoloba ke yango nazoloba nga mpe napostaki te yango nazoloba namonaki président gesh aposte président omari aposte voilà mais nga mpe napostaki te mais nga na ye nasali na ndenge na abi non au lieu de poster natika président omari président gesh na banyo mosusu baposte na bango nga na ye na biloko mosusu ya sika nyonso ezocontribue kaka na réussite mais non mais non zala kimia e baza mpe obligé te mais lingi koloba te ke soki baposte te nde basepeli te non c'est notre culture nazokoinsiste bongo ntango tosalaki showbiz na biso ya famille libota est-ce que mama si la postaki voilà est-ce que mama si la postaki mais c'était local c'est clair ah bon c'était local c'est quoi kozala c'était local local c'est-à-dire quoi donc il y a combien moko na kiti lisusu mon cher modèle showbiz wana etondaki tika motema mabe tika motema mabe tika motema mabe bato balongwa baprasative bato bauta balubumbashi baya kotomisa showbiz et la Côte d'Ivoire même était représentée. La Côte d'Ivoire même était représentée. Nous avions eu la présence, il y a l'artiste monnaie le rôle Delta nani voilà artiste la biso monnaie non na côté bazalaki voilà tu vois un peu donc Irano vous savez bino pe ba chroniqueur faut que ça dise ça biso mais c'est ça effectivement toyebi ke ba polémique oyo et profiter na bino de manière indirecte mais je crois qu'il y a lieu de faire une bonne télévision sans polémique il y a lieu de faire une bonne télévision soki bato oyebi kaka ke baanalyse oyo ezalaka pertinente bato oyebi ke bémission na yo eaccrochaka bato kotala na bango yo exactement alors tika soki eza bongo alo tika kozwa mabe okomisango malamu okomisango mabe question na yo ezalaki olobi ekomi affaire ya bato nyonso c'est ce que j'étais en train de dire parce que mama sila ate showbiz ezalaki ya biso nyonso baartiste esalamaki mpe d'ailleurs bible lobi mpo bandana na jérusalem donc ndenge déjà tosalaki showbiz lobi mpe après soki tosisi maribel ntango mosusu tokokende na salle mosusu mais cette fois là tête d'affiche ekozala mama belville mama dinana mama peshanga voilà c'est ce que nous voulons pour la culture ya Congo lelo soki tokendaki na sesaki wana ese tokendaki na baclivage tovandaki biso nyonso wana parce que l'état moto abengi mpo na l'état ayebi bechalov te ayebi abakuku te ayebi république familioise te l'état ayebi ke wana baza baartiste ya mboka et quand le président Bosemba avait besoin de parler avec nous nous sommes retrouvés là-bas tout le monde était là voilà et c'est cet état d'esprit là qui doit nous animer vous comprenez mon cher il faut tobimisana nous cinéma na biso na makambo ebele belvi na sila lelo amemi cinéma na biso na dimension moko boye sila sorti biso na ghetto azolinga mpe acteur akenye biso baguerre moko eza inutile soki okoloba moko momenga na kopartage afe wana te parce que okotanga kaka mama sila te fo tanga bango nyonso bazali mpenza barévolutionnaire sila bisalo belle vie ursule dinana bato nyonso badavina apoi tanga bato nyonso
baza ba révolutionnaire parce que tu as reçu la producteur te bana basi wana balima kotia ba moyen na bango que passer dans un kepe tournage azongi na ko kotisi mwelo wa bolia c'est bon mais qu'est-ce que vous comprenez là mais c'est nazawat à part peut-être le président Soulé Kawuka mais c'est nous azawat alors bana basi oyo oui, tu as un mot au mibali, tu as un président, ma structure, na biso. Mais bana basi on a plané. Si, faut te mettre la banque si, ça c'est clair. Alors il faut que tu aies un discours réseau réunir. Plus question de discours réseau ligne divisé bango. Parce que ma division on a et rendre bango encore plus fort sur moyen bâti. Et il y a des gens on va appeler faible. Comme si on a tu vas dire que dans ça on fait pour la focus pour apprendre. Na lobi na yoke soki polémique wana bezo continuer ko bâtir la bango ba recette na moni lelo bela 400 000 abonnés les abakouk non les SB ils ont qu'une vers 300 000 les abakouk et ucho bana karami ils ont qu'une vers 100 000 mais qu'est-ce que vous comprenez ce qui revient à dire que pour nani côté bocha mon bébé pour ni côté bocha mon bébé parce que côté bani ko polaté côté bani ko polaté yangwana nde babenga ka concurrence loyale. C'est pour cela que j'ai dit qu'avec si la mission doit faire sortir du sous. Vous comprenez? On peut maintenant dire des choses n'enguez allez nous. Yangwana babenga ka concurrence loyale. Alors bravo na baser na biso. Bakende biso liboso. Mais bon quand ça que bazalaka diviser libela chaque chose à son temps. Mais ça je vous le dis en tant que pasteur. En tant que pasteur, merci beaucoup pasteur Dozinique. Ça fait plaisir à maman Beleti Moya Mamilongo Machamumenu et Chinarambo Togo Sanité Beye Bozola na biso na télévision on s'est fait na balibi ya passer dos bomuni koma kaza on s'est ça va beaucoup qualité ya kitaka pe asala maina belela kayo zamboyo maina belela kayo shwa mashio kana bilila kaya weo papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka e boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai na telela moto mokili teo ngai na telela kanzambeo soki na teleli papa lobi bakoki kukufa soki na teleli mama lobi makasi ekosila e soki na teleli baninga suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya yeso bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.